Capage TV. Capage TV. Ovani na ndako bato bazana mikolo. Oyoki sola mupepe mabe yoko lo bateta koza mwana. Tika bakulutu baloba. Tika boy. Yoka makamna aloba. Yo venu besi mikolo baza. Sola mukinzo wuti wapi yo. Mama. O baby said yo éducation. Mama yoka. O baby said yo botosi. Et commission impoli. Commission bambeli mikolo ngambo. Yoka makambo. Capage TV. Biso ba toza toenda kofana bamboka o pe simba ozwi mwasi oyebite okute na bana na ye. Pour kaka place ko tia mutola. Netre bangola. Mama, na mona makam. Moi qui Mario. So na sala ki sagesse ante banga ba mona nga pamba nde babwaka ngai. Oh, na je so pour lui. Na wish na makela du zombo. Okota moi quelque part. Moi si moi banda teka ne bambisi na sole. Kana ba sole ba tobia ngola ba ebi. Sole kibokolo aketini bankusu pete. Moi si wan. Total ya be pesa ngola les ate. Ndeni ba kongamsana banana ale. Pa. Parler. Ba pesa ngana etinele la pesa ko cha. Ngana ko pesa ka mwana mobali pesa ko cha matoi na pete. Sika boy. Que place ça ba ma wade. Ah so ke ba fila groupe ba debi yaka. Awa bato ba luka na ba mama teka ba mama na ba mibali msuba kufa ba guerre. Ouais. Mibali msuba kena ba ona makambe bele ba changer tato comportement masi mabeto ye mko kwitire ka kimasa bengane mbola ke akenda. Ba so ba debi ba teka ba mama na. Ba sapela litoi na bango. Ba na côté na bango ba ko cha bango litoi na facile. OK na mama kisasa na sabe na ko soke awa kende ko chabwe ba koto litoi. Capage TV. Soko za mama abana. Kenaka na église kumisa nzambe ka ndenga peso bana ba bombanga. Amen. Yete mutoko leselo bango. Amen. Wana changa na mutu. Osololi. Olaninga très bien. Osolola. Mutoko leselo bango yo. Oui. Yenda ko battre pour danger yate. Amen. Bilo musoko olamba selo contre temps petit malade ya pour malade. Pour malade choke dépense maman mo et mon ani. Yenda ko protéger pour danger ko maté. Mais na makambetani ko bimolukela mwana elamba to ko dia. Merci. Amen. Toke wala sama na église baka matoni tala mwana osopsala ka bombama yeyo. Osolola. Ebele makoma orage ndo kuluka te kale sa mwana. Asala musala te yeso ke sanza mi mwana. Tala romariki tala landu tala nzuzi siko ngana ko sala ndengeni. BMK. Abi bolobini. OK. Niveau batu baleli na décembre. Biloko ya ba mama kangama ki na ba agence ya ba na olobate mais bino mo boyebi combien boleli saki batu o balinga balata batu na bonne année batekaki te bafete eleki agence na biso ya sûr Kinshasa Chine Kinshasa ya sûr ya qualité na immeuble interfinant na ville oui na boulevard du 30 juin na immeuble interfinant boyoka ngote adar yango no tala ngo biso to akoto so leki ka rekanon okomi avant Raobank to zawana so koti na kati wana premier étage deuxième otuni kaka agence auto yoki ke biloko o ba cargo o ba conteneur ezoya na sur pe na pete ezaka ya biswa yango mama kapasha ko sarate ochelelo osali commande na yo directement ba koyela même liboso ya lopango to bandi déjà yo zozela nini o assistance visa toza nango pe makambo ezali kili na kati wana o na commission na ebite na osomba biloko ndeni kaka na BMK bakopesa logement bakopesa éclaireur o biso to benga akolakisa o nyonso bakoza biloko na yo ndeti nga na komi commerçante na bakisi lisusu likolo ya mususu maputa nanga kaka na agence oyo eyaki pe na zwaki o na lobaki te ba numéro ya ngwana toche boya mbangu totalaki mama kapashi toza pe na droit ya pourcentage 1 kilo moins cher et moko kokoso ya billet na lala pongiti mais na BMK kaka basilisinga penza o na lotaka na billet te na visa po ba na assistance visa o ya Chine
oya boye oya Turquie biloko pe na Turquie tozozwa toya na mpo na Kinshasa ya Kinshasa pe ke Turquie ba moze bele to boy ka ko bisa nyonso o na ningi na pesa na mbongo na nga ndamu na mpo na billet na nga na oke Paris awa kaka Total Solution eye na ba solution nango ebakisi lisusu ba service boto na nga nini ngamba Makapache na lobara pamba te po Total Solution na Brazzaville na Angola partout boko benga solution ekoya et surtout na 24 communes na biso oya RDC Total Solution ya Kinshasa Total Solution na biso RDC pour va se déplacer rapide et y na ba caméra de surveillance olingi surveillance na ndako olingi na boutique olingi wap Total Solution et y na yango ya munene boyebi kutu wana ratarate ba panneau soleil niveau ba ko implanter le yo ba panneau olingi ya capacité monene tikino makoki na yo kokokisama et puis bazana obligation mon côté na ba prix très abordable. Oui, en fait, je connais Total Solution par l'intermédiaire de mon frère parce que mon objectif était d'obtenir un objectif qui puisse m'assurer une continuité dans la fourniture de l'énergie. Et donc, j'ai contacté également Total Solution et sur base d'une proposition technique qui m'a paru plus détaillée et plus professionnelle, j'ai fini par choisir Total Solution. Finalement, j'ai acheté les équipements et Total Solution est venu installer, configurer tous les équipements, panneaux solaires, la pile lithium, les convertisseurs. Et depuis lors, je crois depuis 3 mois, on est content d'avoir un service continu en matière d'électricité. Kapache Télévision, biso week-end, dimanche à l'élo, tolobi théâtre revisiter Pasta. Toyo kamate anaye, en tout cas, Pasta azang biso moi une semaine, hein. Et c'est belé biso to dingara mingi, tozo yoka, tozo développer, tozo kolisa. Ndenge ka yo moko lo bara makasi nzoto to senga ka merci kokolo hein. Pasta santé malamu hein. Très bien. Ah, kuna jeté. To longa ba difficulté la nzambe. Dieu est bon. Amen. So na kumisa ka nzambe bato ba comprendre te. Na linga nzambe pona bonga te. OK. Ba ko mona nga mabe yina. Na linga nzambe po na comprendre te ninyo nga na corrompa ye a komisa ngati lelo titulaire na match ba so benga nga footer. C'est ça. Capage. Ndena fandaka nango ti lelo yokanga très bien na tuna kapenda au juste ninyo na corrompa ye basangana na réunion ni na lola po bachanga titulaire ti lelo moi était batu ta pesanga na famille na bima mabe pa na bombe bandeko nanga propre osololi ye kutu mama ebela bato ya taka na ba continent nyonso soko le bela na ba continent ko tata Afrique ka te po abata kole kotala ka Afrique kolela na kolela moyen eza ba famille msoka tala bango omoni pena oleki aso na koti bongo febi ebima continent Afrique chaque dimanche begizi nyonso Afrique so ebandi ba bali ke bangi basenga bakumisa kateka ko mama tekolo mukila umela tosenga nzambe na ebisi yo nde natalaka na habite azamala nakuta na bakamoko ngamoko na ebite tika si talaka ngamoko kolonga na joba kena ne lokote mais comme les autres qui sont à la team maladie na miso abatu muto asambwe d'abord ko lia na mindondo mbonga simba na mikakatana so na bembele ngambe ko komele 304 ko suka wapi na bima c'est sauf amen tika ne pas na fana ngabi nzambe umela na yo na kama kasu na bato mama 25 à 30 ans o kabela nzambe ngambo ya kokendo mama bima luka te nzambe nanga sayelanga nzambe na malamu yo kama kamna zolo bawa nazolanda papa Kapache soko za mama abana kenaka na église kumisa nzambe ka ndenga pesi bana babombama amen yete mutoko lieselo bango amen wana chaka na mutu osololi olaninga très bien mutoko lieselo bango yo oui yenda ko battre pour danger yate amen bilo musoko olamba selo contre temps petit malade ya po malade choke dépense mama et mon ani yenda ko protéger pour danger ko maté mais na makambe tali ko bimolukela mwana elamba to ko dia merci amen toke wala sama na église baka matoni tala mwana osopsala ka bomba ma yeyo osolola ebele makoma
oraki ndeko luka te ka lesa mwana asala musala te yaso ka nzambe mwana tala romariki tala landu tala nzuzi siko ngana ko sala ndenge ni est-ce que nzambe ne mama yoko makamto sola bakao batu fo baeba yana makoto o batu alke pasa komi ko lexa na olexa te na zo lexa banzela oyo ko pesa yo nanga mayele amen yana mapara mususu ko lexa vina o pamba okoseli famille okoseli nzambe nzoka nde mutu moko te yo moko frena yo nazongela na lela ozoloba papa kapash soko kufi bakotuna musala te bakotuna gradi te bakotuna te soko tanga bakotuna ote place ni bacheyo soko mutatuni place bacheyo kwa kotala yatika fleur oya yebana nde batuna kapo bachola koma zaki na likambu boye metanga kufi bakundia place boye yo kabaka so bikaka kufa batu batika kana souci pourquoi akufa akufelaki nani nani so bika maladi pourquoi batanga hospitalité batanga te so mutako mutu na hôpital nini mutu mabeli ngaye bapato atonga isala bongo yo kama kambwawa ofungolinga ko ba question répondant njoko pesa si je batonga bachola bino mais yo pesa ngona na mawa akufina mama ye mote bango pe ba mema kena o comprendre okomisinga yo kama kamna loba okomisinga papa ena makama bena talaka vanda ba question investigation makasi mama bonga bela kininyo to vanda bona quartier na ba famille batondi tuna likambo ya danger suka lela yo kama mawa okotuna na badeta ebele po sala nini opesi pe eloko te pukongo banzela nyonso mutu malade alekelaki soka bikaki tuna nzela elekelaki po ke pa docteur wana tondimaki te na maladi ya kobika ti abiki nzela elekele eza malamu nga mpe nalanda mais soko ati akufi batayaka su te yokamaka nayebi te soko ozo comprendre oyo ameka kozwa mwa 100 francs ayaka kotuna po azwa mayele ya kokima nzela oyo alikaki yokamaka oyo abonga bozalaki na ye wapi et puis avant tuna foye bamonta mbongo ni bakendaki na hôpital yokaku wala bamos bato ya famille oyo atunaka santusu soki na maladi bapesaki information ayokaki asaki geste na geste oyo napesaki ekomeme na danger boye te fo tuna siko parcours ndela akufeleli kana koloba koningisa moto akoyebake babomi ye to maladi esimbi te to mbongo okokaki te to bato napeki mbongo bakosi basengaki nga 2000 mais bakomiseli moto ya maladi 1000 yoka wana tunelia nazobetelo masolo ya contrôle technique po ayeba po azobake liwana aye yenda kosambwa po basengaki nga ndembo mbongo azala député azala nani pourquoi soki likambo esemi atunaka esimbi so babi ok atunaka su te monta mbongo na piaki esimbi bolia te lokola biki ekufi nyonso soki esali faillite fo atuna na monta na piaki akoke na danger wana te esoloko yoka bakura koma boye na famille okoyeba mabe sa okotimbela mabe okoprévenir okoboya okoyeba okotimbela okobenga mutu moyebi te motimbela ke ndenge asayi basaki beloko na makambo kaka na tuni question investigation na ndenge famille bato batika nango bakoko so boye botune likambo ra répondre bandi oseka amona mingi ebi ke parcours ya moto ata bobika likambo ekomi na déjà binzela na ye mazalaki na ye te soki temba benge na pembe nyonso akolobondire koka akengelaki ye nyonso akoloba yoka makambo awa osolako nazobetelo makambo mokili yango moni quartier ofandi makambo mosusu loba mosusu koloba te question mosusu ata ye na mawa lelisi yo question mosusu akotuna keye nango vanda oyo eza eleleli te sika boye pasta mao mutu te naofungolo bakulu yo na boboto ndeko na ngai mwana mama yaya surtout bayaya quartier oyo bokoya na bango ezalaka na misusu bakotaka na bolingo boboto mosusu bakotaka na bolingo kochola bokokana te mosusu akotaka na bolingo ke nayoka bongo na pwata na panga sa bino moko bakole bembe opana na susi na ndako yasa pandi na makambo oyo efisaki moke adevelopele leo mwana na bafacebook te otalaka te bakolikambo bazwi problème basplikaka motu moko moke yake développe ebele
bango benga na kobata makambo lobaki trobaki boyete nani biso ya koma kikuna mais ndembo lobaki ndenge amemengo na ndenge naye na makambo susu tokomi na lero mabe mati mama na lobani verrouillé yango loba pe likambo muta koti so na ndako te de liboso vali o comprendre makambo yango yango mani mboko yo côté nyonso piège ça tika boy pasta mama ato bakotela batu babongo o bakota batu bayiba ezaka nani question kuna vivande akoti na sengo na ya koyamba likambo na esimbi tango yoko kanza mutali makambo nge mata yeyo yo yambie tango bozo sera question kotuna investigation oteka maputa no combien la journée ba question wana ubendengo chamaka na sepelaka ezande namta tongelaka yo na saka bo otiki likambo kumi so bandiko ko yeba nana salaki yo zaka mali na ngande ko nanga siko ne makamna lakisi yo bandiko tuno yeba po tourner o banda to ba question wana yango moni keba na lere sengo makasi ko fungula munoko to lo bebele sengo tika na ko bina kabela ba ko lo bakate yo na ko ba fete za ka sila po na lere na de danger ya ere sengo nde makambe bimanga na mutu oko ko se mo makambu diko alo kumu po ba selo su mabena to ba monite omi koseli yebi penza omi bakiseli mwa de nakutana nango na pimama nango na ba famille OK nakutana makambu su na beta to po na bima yanke nzoke erreur memanga na erreur sango tambola tina bato bakabela banga tika boy mama yo le langi biso boy ndoko swaki boy nzoka nina lobai pona bangisa bango na laksaki bango 5 pona beta bango masola 100 nzoka na saka na 5 bamo nanga pe mutu etambolo na ndimi teri kambe koma pa ya Apollo mais komi ya Apollo na kenda ko betele mabolongo bakabela nga sango ane ekomi John kuna mo grosso pe basango yango kenda na telefone te ekenda pele mo ka makolo tipa na ye mama pasteur op da sagesse et comme là ngana sala ngo ba erreur ebele ezaka erreur suka erreur parce que moi bo témoigner makasi ça c'est pour so milobela ki na ndima na kufa na likambo na sala te mais tinga pe lokumu ezangi singa pe lisusu oui okomi suko regretter ezangi singa mais na ndimi ka lokumu ngo tambwa na ngai parce que on a comme ko sama ka mutu parce que on a luka na se rattraper parce que wana nzela na ngamoko na komo kele banzela ngamo na ko sa pona songa parce que on a place on a koselenga makambulo ko simba kite na langa siko esimba parce que bebe senga pasi bakabela banga makasi yo kama kam okomi bilokela so ba shema musu era ko na koti ndo to maki ngana pesi nga foti mina lokumu ya ngamo na bambela ngambo yo ka dossier ya okomo luko réparer so na makama na pona goigoi abanda ko kende ko panza sangwa bimizoba kura yesu ke na bolata te makambo na koselenga makambo na landa ngopesi esimba ekoma ya solo parce que changer ba doni okenda siko tala ya te bo beselenga kopa inanga na ko kabela pona peselanga ngaloku lokumu ko loko komi bo ko pimela nga fo mena kene siko pesa ngamoko bikamona bambela ngalo kuta na lukango ya solo choko mona kana simba pa asimbi boy okaka saki bolo bageza ki ya solo azwaki pe mbongo azwaka mbongo yanga na ko bomba ko ebisanga ona azwaka ndete na alingaki ba monta minene menzo te zaino na se na pesa inga vala po batu babanga nga mais loka pe okanganga ba porte côté na tiala motema inda nzamba ko tesko courant na koti moi ba monter lo ba inde babake c'est lui qui appelle la profondeur eyaka on comprend na soloko na landa ko parce qu'on a botola challenger c'est que ça y a raison c'est que likambo bolba inanga ya yaki na pembe na senga inga pardon bi ezali lokuta maintenant ko ndema ki bozaki na raison po na yoki sango na sikoyo asombi boye oki mo to kosa ki yo to lo baka no polele yenda boye ka ko ba po ande ko saka aliela yo na saki po na aliela ete na zaki na ngo teme na lingana sana wall po mo na ngaka bien yo kama ka oka pe kuna be kangi na mema kambe simbite na kesi ko na kesi ko kota na place yo benga ko na kanisa la inga par fogoza prophète maloba na omo makasi so so comprendre eloko batu ba ibakate makasi to mona mutazaki zero alobali kamo na kala batu ba sekae mais lelo ba monango même yemo pa bosana o mona to ba yo ndika molo ba kala boye sale meli na ngai o lobaka ko na sama seki o lobela yo o prophétiser la yo o yebanzela te
OK oluka ngo soki comme ça ndio moni oyo koloba oyo kokomela yo et pour na église to mosambeli te amen bible lobi oyo nyonso zo kanisa et ko ya eza la pouvoir rien n'est impossible à Dieu soko ye mukiye ba ye po komi na kaya rien n'est impossible o sambela tote tozana bana nzambe biso nyonso amen ye muta permettre to ya amen so to ko beba bebe sande mukinde chanson so ba donner mais na surtout saka ya ye to mwana mwana abota mwana papa na mama ba beba na papa na mama papa ina libela na tikala kama kila mwana papa wana tu zo comprendre o solo la to ko ina mana kolo mukiri poto longwa ya ye mais to sabikela muna ye amen sabikela muna ye okoki pe ko se repentir na suka bobongisi pe makambe simbi je vous comprends. Vandana mutasimba kisi mabanga kanzana. Tika boy. Zama ko kote na suka. Kyo fana mutasimba kisi te malobela kama kolo mukidima babe. Fo mutu même sata banga kaye. Po sata bi ke kolo mukila za mutasala nga ye. Na bima ennemi po na jalousie na nga. Mais na reconnaître ka ça. Comment yo wanga na ye? Elekela ka sata. Yo kama na oloba. N'aime pas ça comprendre oh solo la ko capage suka na cour yama sécurité et puis ba tout ça ta baby ça ba bête ka sata maboko te ba bata magana si makomba kolo muki mutasena koma boyenza nzambe ba bata yo kama ka ba bata maka ba ntima te mutabeta ka toke ngana simba kisi neza ka ya tina yali nzanza eloko e moyen na miso abatesila ka valeur oye bata magisa na valeur tika bo pasta on a tient mutu na je biso soko yoki makambo na oloba awa ko comprendre belé nolanda tambola kana sagesse na oloba amen makambo nyonso kosola na bato keso bakotuno omeni avo répondre ça lokwa na classe ngana za kaka poa ya ba sasanga penza nzo betelo masolo wana kara biloko wana fo bomba kama sololi yenye pa mama pa sokenda ki bomba betaka cause mutu alikamne batuni ndeni kingani azana ye amen avant tout na deuxième fois il peut faut weba ke na likambo azo tuna c'est que ça na problème moko besoin solution na lobi azana ye po aza mais ti aza wana c'est que likambo batuni c'est que ça qui malade to so ki likambo so ka tuni médicament ndeni ekomi bien po tuni ngandeni aza ezandeni obandi ko expliquer bo boyeba ki wana nzamba sale si esimbi c'est bien suka so comme si boni boy akomi mabe koluka point faible ok le tombe au comprendre même na bana même na yo amen oya moni yo boni yo bien ndeni siko nzoto ten ça va te nzamba zo lokum bien so ka bani me bomoni betu mabe donc mo kam na loba o solo la ko oya eko tala yo bien au koti awa te kitoko so ka bani place yo dindeke saka boy faux batondi kitasa yo nanga ngamu na lingi nga koleka yo c'est ça place on a vandi seke makoki ambongo nange sukisinga awa ava yo loba na tunaki ba question nyonso na za aveugle te na yebi moi te soki nde nangi na koto yebi singa wana prévenir nga so na sina koti ko tuna te yaga beta maboko sima nzela zonga danger ko ya ko kuta ote mutayibi yango nga soko za mutamelo bande ke tin place au vendre ça nango bien mena lingango te po eza bien te fo mususu yango baki ça luka passe mususu fa ofanda po awedi edinda malaction preuve o sololi sans preuve ba to wana batondi ebele e ana babomi ya mbeli te ya munduki te ya maloba oyebi penza pasta ya maloba nde batondi kapashi nazozongela pe nazoloba amen olingi otambola na binemi fongola muno olingi osungama na bato bomba muno sika we pasta conseil mune okilinga discrétion mama nazobetelo masolo oyo ya mutu omoni fanda nye amen soki akumisi kumisa soki aleli lela soki akamwe kamwa yoka makambo naloba oyebisanga peko yango nde tamba nango ti liwa ozala mokonzi nalobi na yo yoka naloba ovandi na ndako bato baza na mikolo oyoki sola mopepe mabe yoko oloba te te koza mwana tika bakulutu baloba
tika boye yoka makambo na aloba yo venu besi mikolo baza solo mukinzo ewuti wapi yo mama obebiseli yo éducation mama yoka obebiseli yo botosi ekomi yo impoli comme si obambeli mikolo ngambo yoka makambo oyo nana koyoka likambo oyo yoka makambo oro kamwe na ndenga bien mais olati bera libela bakomola kuso musapilo ko osaki likambo ka somo mwana apota biso na muki nzoto eba likambo te atombola mongongo mama soki meme nako aza na komba na famille na biso mwana aza impoli amankanga kotanga groupe te amankanga po esika azala mama yoka makambo yani makambo so tika be yandro baloba yoka makambo na loba uti ba poto ndo makambo etali ko wela biloko pourquoi mona mkeso wele biloko ba mona ngo normal po abiki abiko zuka te a dépendre na oya moni yango aleli po ba pesa papa wana sana pesi te na bimsaka mbongo te mais a réclamer mingi ana droit mais mukolo so ka réclamer wa moyibi lokoso pani ozana acha kuluka mbongo ko ratone moko so mana mbongo na yo yoka makambo même nzala mukolo baka ke mawate mwana mke baka ke mawa pesa mwana ko azolela mwana mke na bisi bakiteke na ba contrôleur mais batini bango bakanga ato ba frauder pourquoi ozana acha mke bakitaka ye aza innocent moni makolo traje mola aza mwana mukolo so frauder tokeka kasho yoka kura tine opo wole kisabana mama yoka likambo nana koyoka makambo oyo loi ya nature basumbaka pa bato yebi mama obetengelo kwa poni yango nde valeur place ebatama ata na camarade nanga bo nga na kende kotala bato ba mpinga sika tobeta masolo makama malonga karate be posa libumwe na teso na seki bango toilette obima ridicule na kosika na ozelo ko moko libanda na umela tena tala mtu exemple programme na zakaka bandima na bima libanda moto express ko banda mbinza tili mete na yeko sa wese na ndako tama na yeko sa wese na ndako mbinza tia aller retour na ndimi na bebisa mbongo mais dignité na ngeti ka pa na biso esa bongo mama na kenda petit ndako na muta meminga na moto na bisa teka na kesumba ko bete isolani esa mabe ayibi ngate yazo pesa ku passe yo tikala ka bongo sikona seka toke noki ko dikamo ba oselanga njoka nde wese zo tungisa ngana zo kosa ke sana noki kuna bazo selanga politique wa tokomi na ndako be pana selanga libana na ozelo kona tokende ngana ke na sali nzongo na sisi pe na bimi na si siko toke yepe osi fongola ngabi na zui kutu nde na kota kana kutina kutina tanga na ozongo na senga ominga omena omeli muke ya zaki peta zai na sima na ndoze la asisoso ko sokola o mutasali wese yo tomati pe tozonga ba tikuna ebe na kitana kota batunga koma omeli muke ngabi te mutana kendo kuta to seli ma dikso moka muke yo mena se utasela so to siso ana kozonga kuna nye debi sezala o pasta zanga na keta kota toilette kota toilette na bato mesana oyeba kapashi na sobe polele osunginga mokonzi o aza na poste liboso ba travailleur so lobika na kota toilette et diminuement ram moko bakasi on comme ça bato ba kisanga lokwa ba master esa bongo bitina musu banda ko bouder po ni no bimi OK yoka makam na oloba na Kinshasa na elibino nouvelle ya malamu ya kitoko PDG Bayala Bambongo Bonheur aeli biso makambo ya kitoko makasi balobi nyonso en crédit na société Gabok kozanga te ko participer olingo koma kolo 3 pine kolo wewa kolo kabaseli boyebi yango ti babus na biso wana tolobaka PDG Mayala Bonheur Bambongo ayeli biso facilité ya kosakana kutu te boyebi ke mama Kapache soki alobi akoti likambo akotaka tolanda sport tina suka banimero baadresse ezaka na kati ya sport
tolanda sport oyo mpo toyeba makambo yango eza ndenge nini. Aimons nous vivons. Baganga babunga, babunga balimwa, bakosa kosa bakosa trop, vérité yangoyo, société Gabok. Aimons-nous vivants, vente de motos et voitures en contrats et crédits. Aimons-nous vivants chez le PDG Bonheur Bayala Bambongo, Monsungi Yeyo, Moïse les Sauveur, Aye, Ye, Aleki Bango, ba chauffeur, bazo comme ba patron, Netina Film, ba montard avec $350 et avance, aux 8 motos et 2 pneus, au Komikolo Moto, 2 fois T, avec le PDG Bonheur, Bayala Bambongo, Alobi, crédit et Zali Soumouté, moto et 3 pneus, paie ça juste $1000. Zoua moto, paie ma pièce de réchange disponible. Ba minibus, paie ça kaka $7500. Chauffeur, au commis patron, Boumbu et Sili, plus 243 80 80 55 550. Benga PDG Bayala Bonheur, Moïse les Sauveurs. Botia ye motema, c'est la efungwami toko tambola. Aimons-nous vivants. Baganga babunga, babunga balimwa, bakosa kosa bakosa trop, vérité yangoyo, société Gabok. Aimons-nous vivants, vente de motos et voitures en contrats et crédits. Aimons-nous vivants chez le PDG Bonheur Bayala Bambongo, Monsungi Yeyo, Moïse les Sauveur, Aye, Ye, Aleki Bango, ba chauffeur, bazo comme ba patron, Netina Film, ba montard avec $350 et avance, aux 8 motos et 2 pneus, au Komikolo Moto, 2 fois T, avec le PDG Bonheur, Bayala Bambongo, Alobi, crédit et Zali Soumouté, moto et 3 pneus, paie ça juste $1000. Zoua moto, paie ma pièce de réchange disponible. Ba minibus, paie ça kaka $7500. Chauffeur, au commis patron, Boumbu et Sili, plus 243 80 80 55 550. Benga PDG Bayala Bonheur, Moïse les Sauveurs. Botia ye motema, c'est la efungwami toko tambola. Solo li pasta. Et c'est ma mimi na neti biso ba tozwa to ndoko fana bamboka o po simba ozwi mwasi o yebite okute na bana na ye. Pour kaka place ko tia muto la. Neti bangola. Mama, na mona makam. Moi qui Mario. So na sala ki sagesse ante banga ba mona nga pamba nde ba boka ngai. Oh, na je so pour lui. Na wish na makela du zombo. Okota moi quelque part. Moi si moi banda teka ne bambisi na sole. Kana ba sole ba to bien ngola ba ebi. Sole ki bokolo aketini bankusu pete. Moi si wan. Total na be pesa ngola les ate. Ndeni ba kongamsana banana ale. Pa parler. Ba pesa ngana etina la pesa ko cha. Ngana ko pesa kama na mobile pesa ko cha matoi na pete. Sika boy. Ke place ça ba ma wade. So ke ba fila groupe ba debi yaka. Awa bato baluka na ba mama teka ba mama na ba mibali msuba kufa ba guerre mibali msuba kena ba ona makamebele bele ba changer tanto comportement masi mabeto yemko kwitire kaji masa bengane mbola ke akenda ba so ba debir ba teka ba mama na ba sapela litoi na bango ba za na côté na bango ba ko cha bango litoi na facile OK na mama kisasa na sabe na ko soke awa kende ko chabwe ba koto litoi so ke na modelo ayo ko simba teka na ngo modelo OK na ngo gombe OK na ngo ngaba OK na ngo masina o kisenzo eza ba pour côté OK ba ka taka efandi mama bureaucrate non so basi mais fond côté bena mba ngana tala ka batinda nga omoni bataki wana keleka wana ando texte ba nini ne ba bambolongo mbobe ba carton ba Thomson on ba so mango mingi ba mama ba fa beta na solo bo ko banga te yokota basinga ko landa tata nde ba ko mikolo wana baza mama est-ce que pose pour na papa to mama ngoko zena susika na luka mamu azana ndako bomba nga donc otande mama ni azana chambre salon bomba nga ngana ota lito ite na ota kana na ko bomba na chambre salon yo kama kambu maître bolingela ba fasa bela mama dika na koska ko sombela ba keso bandi
okotiela ngai ekekawa mama nda ndako ana osoma na bipesa kolamba te yoka maka idéologie pena soko zochaba mama mikolo mato kwa na bajete mite quand on a ko beto kuto ko fundo na la police bako refulo kana maluba wana mama bon ka ba jeune est-ce que ndeni est-ce que kolamba balamba ndeni yo mungu na mwasa kolamba te na ebite yo moteki yo moteki ko me kolambela ngati ngana ko sisa sikote ngana kangana nga motema ngana lia katati mini pona ke koteka na ko kende tina bitula okoma tina 21 c'est na kanga motema ngana pousse lenga ta 22 na lia ka poso ka sisala alamba mais bébé naza mopa ya place kolala ezate c'est que kolala mbetu moko yo kama to ya ba voyageur matin ba voyageur oh ba voyageur maman ozo classer déjà ba programme hôtel place ko vanda cocktail menu journée meni maman o selanga mo sonda komi o selanga wana belinga kiti na chepe na coin mona moni koteka na mapongi pe eyibinga yoka makam wala parwa mo gentil te nazo kana matoka bokendo kosakana botika makelele mutu alali mama tanga bika mutu alali na yiki na sa pongi lokana ndoto mungongo mama kama bika awa deja na chepe sa kola ya kolala yoka kule makasi siko poke siko mama ngozo kazana bano bazana ashi nanga tika boy pasta nakutai makambo ebele gaza ki batante na basi na mibali mama te azai mingi na basi mibali mwana ne amisa tutwane ashi moko yesu utazama ndefe ebele tika kolekanga nangina banga ngapi osa mobali yo o maître oza mobali pe oza na mama na mimi beda oso confeke mama bango bikamia isa ko benga papa yo deja tokawa ko na longo na makambo kota ka TV na bango sika moko te mabe so moko ba tie film otalo seki abenjo masa mabe boya mama ko ta film yo sirika yo jaga information papa linga mingi makamba mikolo na bodo te commande na tefe na bango moko na kuti me na ko mukona ngolo kwa na lingi mama bango na ko mukona nda information impela na zoka te mnani saka mutu bana saka mutu babi ke papa linga makamba boy wana ka waka un temps oh j'ai ana mama bana mandebi mama moko c'est que papa zotala TV tina takala mo ke papa e soko si so benga biso totala pe buneko wanga ka problème nous te problème ni autorité non ça makambo bana basaka na ngote donc so na vandi na so ba luka makamba mikolo na tango beli puta impela mama bango na lati 5 ans na bimbo te pongo ba changaka ba ke oyo kolonda face akona ngola to keto polele ba eloko te bientôt le polele diputa ka impela madame na kangi penda we kwa ko za sikate ba kanta ba kabelo na leta zoya kala basa tike ya mama bango na lati bana oketu ka ni koko kaka watunda na tema bana ko sota makasa na nzela mututuka pai kuma to maka ya madame pa bima bando ko mena senga bite pianga nini nini o tense temo sa na joan zete ba makasi ko kana otubaka tubaka e mona ko motala ngabi place o zambe mati foko longola ngowe ondele shenga to lingani na 19 na 17 na lali nava na komi ko lopana ndo fefe makasa moko abimi na tune yo ke classe te ngana tanga katenga bi atoko resu dango sim na bi na nyata wapi mama o ngana tanga katenga bi te sera atoko resu dango sim lokana sala okotanga mama ngabi na ngalo bali na baluti na bando mi le bomba muna ko mama ombo katara oboza maître mama makasi bele bana mboka mopanda basukuta makambo yo bele ata batu bana mboka mpanda bango bo mama tenga na révolutionner révolutionner bazali tia kuna mama tika kolia njamo na bana te tika bo pasteur so même faut que ça mukolo kolia njamo na bana te
Et puis, si on dit à moi, je vais faire pembeni, ça là, toi, tu retournes dans tes tickets. L'accès est dans parents. Récupérer. C'est bon, ouais. Tigana. Faut l'accès. Dernier repère, ça va ninga diabo babangao. Papa Koutalia a ticket ringa. Oui. Tant au panza sang le coup ma papa et mati. Oh papa c'est ça. Elle ressort dans salon bango babimi. Salon comme libre. Yo kamaka. O solo ni penza. Farata kutu pembe na bango te. Comme gâté. Toi là. Na lobi. Ce terrain peut-être qu'à la vide. Toi faut que tango babutu. Ya soloko. Est-ce que parents na biso kala to mona te? Maman, ba para kala. To mona te ba. So ba ke bo sokola nzo ngande a sala nyonso. Lelo, ena maloba mususu komeka ka sukolo ba te deva bana na ba je te dis de va vrai. So yo kinga. OK. Ena maso msuko beta même so même papa lo pangu te même am lo pa. Betela ka makambo ya malonga. OK. Jamais papa lo pangu moko to maman lo pangu akoluka ko masolo négatif na munoko na yo tant que so futela pa na ye. Donc on pense bien que ça a un positif. Attends, si tu es là, ça va bien. Amen. Ah, matanga loba. Amen. Donc on mettait la manquement bon va salir bomba. OK. Maman na zo bete ma solo. Mutu atikali mutu. Ko mema kama makambo moni shebino di banda te. Amen. Yo so ko kango te. Amen. So so comprend. O solo di comprend. Eza ko la maman moko te amema kanzala liboso abana. OK. Bana ba ko beba. Maloba malamu boke ndo defa c'est total ezoya nana ngoti sikwa yete mbongo ngweza wa ba ko melati soke sana tongo te kende wenza 11h nzoka tongo ke wenza 11h babi to kolia lelo avant oroke maselo toko ya 13h banda ko lamba ti mona biloko ebeli solo bazoyo ka mais faut faire continuer poko mona ngonge ke poko espoir fait vivre na ko yoka ka solo biloko seke to kolia nzala pe kimia ko senga libanda ba ko seza tie ba moni balie soke zangi nzala ya makasho ba moni nzala kimaka. Frère maman ban c'est pas politique oh pera suka na politique ba politique ba tunde ba yebi yango te mingi na ba suka na politique so ibana ba so baksama yeba ke charge iso comme belé mbongo saka moki OK ba tu ba te bana liboso ba kana chance makasi so kutaki maman na mbongo akosposer pour na NSM so ba comme 2 3 salaire mati te engagement et mati moi na liboso avantage azina ngo comme na mi balete oui bien go bien si le bon bala baksama na mbongo to ya na bana mtipe ba ya liboso ya piaka ero zanga ki musala o 16e mwacha ye mwana ko ba difficulté pesa mobali ba dona abima tanga koma coopérer deuxième mwana sika soka fa avantage et le roi faut tchana mutu et na ba tebele bandima misalo ba osala pour venir là-bas ya bana amen na ye moga linga ngota tali ka bana nde ba okola tika na sa na sala soki te romari ko kola nde ndengeni eloko wana zangi mibale bele de place on nzamba route na ba tu pa pambola to priete amen c'est ba tu ba kati amen o ba pambola ma ba ke grisité amen atosi lo ya vie nzamba tende na pesi mwana na changer ba donner afungoli ba porte amen yo zo ndolela mapamboli mesa obima moyen ozo ponaka misalo kama buma loso na mabanga yaka ngai te oyo te mama batondi en attendant ozo selaka wana mwana no basimbelo na nani moyen biloko no fochaka na mutu kolo mukila tala ka soko zoko ka charge ta ko botolo mapamboli babili oyo azangi basoka na oyo azaki na ngo bakenda ko pesa wa azaki na ngata moko oyo abombaka engagement ata na misala ezanga tina kapashi nzambe atalaka zwa makasi mwana na nzambe nde apesi yo amen azotala ndenge ozobunda mpo lesa abi te o motu ma amen batikala kokritike balukaka te kaka kopesa bafaute batikalaka libela okomona bango mpe yo kobanga bango na maloba na bango comme si baza spécial comme si musayo nanga tozosala eza mabe tala na 10 ans tokokama bango yo osekisi batikalaki na kotiramesa babima tokendaki na kosekama me totiaki mitu lelo telebi te nzambe afunye baporte kobongela lokola escalier 1 2 3 tina 10 uniforme ebanda na gardien ekota na primaire tina humanité maele ezochange uniforme etikali kaka couleur moko yoka kulu maele ezochange uniforme etikali moko kaka yo ndongo bimaka bamonaka yo na komona mona maele ezochange vie ezoprogresse amen amen kaka ye na makambo échanger bomona nga na gardien tiens na kebe primaire bozoseka me deuxième primaire ti 6e era suite de temps ye ya komi mutu botikala wana ebele batikala
bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi boluka biso musika te, bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami sute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Capage TV. Capage TV.